ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundesco, Maman Bino, la cabine Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino Bavre, Makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisa Kabande Konyon, sans Bozolanda Biso partout, ba, oh, nan, ba sabona na sitiote, bo sabone, bo s'abonner au site ya maman abino moi sur abetaka masola solo abetaka aubergine te to la ka proverbe 19 et 20 pour sunga yonanga na suite ya vie to pesaka ba conseil to talisaka ba to réalité ya vie ndenge nini ezoleka biso awa to fingaka te ndenge na lobaka moi sur apela e moko sa mombonda Irana Matiandoki moi si atika masolo na défaut na ebisaka bino bango baleki biso na kofinga biso to leki bango kaka ne beteli yango na mibengaka pro max voilà ba mourir zeto bandi kopesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi sur amibla 22 ndako na verchache moi ça longa piaka ezalaka yo Betty la patronne to pesi merci na mama bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même là to bandi kopesa merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou balobi porte-parole na biso ya maele na kati ya Bundese boni basangwa kokodien nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande na kati ya Irlande ba murena ba murizi nazomona PDG Guy Boza Mtunga prêtre balobi mutakangi masolo azosunga communauté makasi na bandeko bwana posa kotinda mbongo na Angola bo hésiter te bobenga biso ozwa numéro ya PDG Guy Boza Mtunga prêtre okosepela pe na bandeko ya ba carton tozokanga déjà conteneur bana Irlande bobenga bokende kotika ba carton na bino biso
biso tosalelaka donc lelo pe tozosisa masolo na kati ya bunde se contacter mama Irène Masiando ki oza numéro ya tantine Emily Tunga na kati ya Frankfurt kende kotika ba carton na yo bande ko Allemagne et kende Angola. Voilà, merci na bande konoso bandaka biso partout. Pourquoi pas topesa mbote na code mboka ya Willy Musheni code mondial balobi papa social ya Willy Musheni asungaka batu nyonso na ko sabino te papa social umela ndenge kaka na ebisaka bino bamure na bamureze nazalaka na copine nanga ya vie balobi copine biologique Naomi Muwenge na kati ya Luton ya papa de Gaulle c'est bien makasi balobi umela merci na ye moko beya lokilo na kati ya Londres bana Londres ça va balobi beya lokilo ya Messi fils lokilo couple Tokos na kati ya Londres. Merci na mobala mandefo pembe. Bienvenue Masiando ki na kati ya Londres ya Claudia mama CC. To kende bongo bamurena bamurezi nyonso pona ko bandali solo nazo pesa ba bizu na ebe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France balobi mwasi wana tai ana beauté asolara bien ezalaka yo ya be ya Zakari Tulomba bamurena bamurezi mama Irène ayaka boye neli bino lisolo moko bande ko bolanda kabiso bo partager lenga bo s'abonner bo s'abonaka na Irène Masiando ki TV c'est la proverbe 19:20 na ebisa kabino Jésus-Christ revient bientôt mokili eza na makambo ebele ndeko moko ya mobali abenga na kati ya France merani beta lisolo la musa bandeko nanga mibali mingi ba frère nanga baza na poto baza partout ba vie na bango ezo marchete boyoka makambo ekomelinga na vie mama Irène naza na France na sali 9 ans na France awa naza na mukanda te na France mama Irène na mukanda te o naza na France mais la sala kamisala ba bâtiment na bundaka na France ndenge ba réalité ya vie ezali mais nazo sa 9 ans na France mama Irène nazu ba copine ya ndenge nyonso musomo naza na mukanda bolinga nae azuzemi quelque temps ko yebiso ke alongo na ezemi alingine ko bota na yote mama Irène ba condition ezala ki vraiment pasi côté basi moi si vraiment ya malamu na vandane nazo monate mais na sala kana débrouiller kaka ndenge France ezalaka mukanda ezate mais misala ba bâtiment ozo bunda kaka po futa chambre au vivre mama Irène na beti 9 ans en France vie eza vraiment stable te na ya cause la fille moko ya suka to vanda kine tong molai azape na mukanda nae mama Irène fille to bande ko vanda ne diku kaka fille on alinga lisusu te aboyi na yenga mama Irène azaki vraiment déçu na choc ya fille wana ndenga boya kinga mama Irène na yoka ki pasi makasi na bande na ko sambela kaka na ba téléphone nazo simbaka téléphone na ko kutama na bostra ba mourir na ba mourir nzamba lola apambola papa Charles ba mekona mama mami na lobaka eloko moko na nzela koyoka nde bato babongwanaka nazokosa bino te miracle ebongwanisaka mutu te bandeko nanga nyonso soki bolandi na bokebi mokili esalama na liloba papa soki ozolanda to mama maloba nzambe na nzela koyoka nde okochange vie na yo ndeko mobali kaka na portable ne ndenga simbaka akoma kolanda bostra alandi bostra ntango molai ye moko ekososola obike te fo natika vie ekobo navandi na bakopine mingi pendant 9 ans oyo na France nazwi nanga mpe mokanda te vie nanga mpe change te na dozie na kota bakopine vie ka bande kolanda bostra mingi akoma ko sambira akoma ki vraiment na sentiment siko ya prière akomi kolanda ba programme bostra akoma ko sambira ayako se déplacer nenga sala ramsana ba bâtiment mkonso azwa kata akenda tin église ya papa Charles akenda ko sambira kuna 2 fois mama Irène esala ke na koma ko banga nzambe na nzela ko yoka mate ya pasteur Charles eloko na bande ko linga pasteur Charles mama Irène ngana za mutu moko na koka muta ganga pembe na ngati nde ba pasteur ba te ya kabazo ganga ba changer accent ko lobela mama Irène nga e dérangeanga eloko sko na bande ko lingela papa Charles soko te ya aganga ati ba mourir zo benga papa Charles yoka ba qualité papa Charles bona ne nzamba lola pambola bino 2025 osungi biso na 2024 makasi kola batela libota na makambo zo sala papa ozomona ko ozote eza na batu mususu bazo bénéficier ba o bazape bazo comprendre le banzambe te ba ko regretter tant eza mauvais Jésus-Christ revient bobe bisa passer Charles nzamba lola pambola et bonne fête na mama mami nzamba bomba bino na bana ba mourir de combat le bien kende pe église a passer Charles 2 fois tenga komi ko ke ko sambela nzela ko yoka zolanda passer Charles soka za na tante akolanda ba programme nyonso na nzela téléphone et celle ka koma ko banga ko tambusa bo moyena ya koma ko contrôler ngo
alingi kobo te alingi ba vie aventure ta vanda ki vraiment kimia mama Irène nanzela ba prière na koma ko sambe na kota ki ba jeune parce que soka ti programme o jeune à 40 jours mama Irène na ozala o prière à 40 jours na ozala o jeune mama Irène na sali 2 ans na landa a Bostra banda na tika vie kobo vie ba boîte na changer ngamo ko nanzela koyoka kaka na téléphone ti na koma ka sur place na kenda ko sambe la kuna des fois vie ke musala ngo papoto ba temps ya moko ezaka mobulu mais na téléphone vraiment na ratate Maman Irène na kosala ke na changer ki vie nanga tant na changer vie Maman Irène ezalai kaka avant ba Noël nazaki na mbongo fona tindela ba mama na Kinshasa nazaki na $140 mopimba nanga yangwana nabi avi ke ba feti na tindela mama quand même mbongo oyo nazana petite moto sola ne bien azape marié mais petite anga sunganga makasi to bandeka ko sola na ye palandaka pe Bostra zana e marié mais to sola be na sola pe na mobile na nemsi nazoni nga lobi na kitila ba mama mbongo na château soki rouge soki château do na bango habité po no simbiango te pesanka identité ya muto ngoti na mbongo na salelo ngo awa na ndako abi problème te aza moi sa vie moto sola ne pena bien na zupe na PC d'inta petite sœur nanga atielinga pe mbongo ekende kongo ya salakani na ndinga téléphone petit sœur pa benga azupe mbongo na petit sœur nga problème te so to kutani na peso mbongo mama Irène to akokutana pe na sœur 2 jours après na zumbongo na PC qui avant 4 jours pour Noël ekoka na ebisi petite sœur nga yo longola moi 20 kabola bo pesa mama moi 50 na kaboli na muke bazwa tajiba mila na Noël mama Irène lo koni na bengi opotalisa mibali ya poto yesu masi azalaka nzambe ya bana mibali te nzabamba pamingi bakoma kosala ke basi basambelaka mingi mibali basambelaka mokie bamore na bamore soko koti na Bostra tala na babain liboso batu batondi kuna mingi baza mibali bavandisaka liboso wana bazaka ba vilain te baza ba bogar baza na aspect physique mais baye koluka nzambe na bango yo moto tondisi mandefo benzi bote lolendo nzambe basela ke lolendo te parce que pe mozo pe manango eza ya nzambe mibali mingi bazo saka na makambo nzambe mais botala ka pa passer chale ba ninga na bido mibali bavandaka liboso wana baza mibali kitoko aspect physique mais ki bo moto ezo sala ke fo ba kimi pa Yesu Masia soso la temps eza mauvais tika lolendo miki sanzamba kotombola yo koma na vie kobo makasi aventurier mona ngo ke naza jeune nazo sala vie ndeko nanga yoka vérité eloko ni ekomeli ndeko pa benga Irène Masiando ki TV mama Irène tant mama na biso azwi mbongo leki nanga pese $50 mama zumbongo na elikaki nango mama Irène komi mukola Noël le 24 na tongo potokoma le 25 leki nanga abengi ngalobi yaya tozo comprendre problème mote mama zumbongo na yo ayaki kozongisa alobi akozwa ngo te nazana na maboko pona nya banda azwaki mbongo wana mama biba mbuma moko na nzoto pare mbongo no ezotumba mama zuma bilomo lokola ba bibon siko akozongisa mbongo na ite soki za dépression pona mama tozwa mbongo to keneka na hôpital $50 ngo vike ba feti mama santé za bien te bambuma ngebi mama ezosala mama na fièvre abi c'est que maman abelina ki mukolo bo memeka na hôpital na luka mbongo msuna ba klabino bo kesese no ba examen bambuma na eza ya nini wana mikola feti mama ekani eleki jour moko lobi nango le 25 na pokwa leki nanga zobinganga ayaya tobimina mama toki na mama hôpital eska tozaki ba 20 biso to patiente ndenge zaka na hôpital pasteur moko aya ko sambela hôpital aya ko sambela ba maladie tanga monika mama biso pasteur mandi ko sambela pona mama na biso akwei alobi na mama oza muteya mabe il faut loba yaya nzoka mama zaka na misala mabe mama bandi koloba ki afrena yo na vie apesa molimo ekobo abebisa vie na yo yokozwa mukanda te na poto akanga mukanda na bebisa makambo na onyoso okosufri na poto toyebi tosala mama nini yo tindeli mbongo wana fo tindango ipare oprière ko sambelaki mbongo wana komi na ndako ezopelisaka moto ezozikisa mama zuba mbuma na nzoto mama lobi n'importe quoi pasteur wana bi mama oyo azana misala mabe akomisa mwana mobali na poto mobali ya butu alingaka te mwana zwa mukanda afrena vie ya mwana mama Irène esalinga somo banda mwana komi kosambela nde mama oyo azangi kimia mwana kuna so akuti ba prière atindaka ba moto ayambisaka batu ba mopanga nazotinda ba moto boyoka befe nango ndeko yo muto bondelaka yamba moto yamba mopanga ezui eza na bandeko nanga makila eza na bana quartier yambisaka n'importe qui mukande mopanga pardon esike kokwele ayamba mopanga toza na pitié pona ba méchanté ata mama no papa no soka za mutanisala mabe akomi ennemi no akufa kende to kunda ya pema na kimia mama Irène epesi grave balobi ngande na koma kosambela awa
ndenge ezalaka na minio nazosambela yamba mopanga na otinda bamoto mama na biso akoma déranger na Kinshasa mama Irene esalinga chair de poule nayebi leki nanga naza pena na mbongo otinda te mpo na traitement mama e continue abi papa alobi kuto se ese ba examen te pasta bito memende na église na ye eza nango maladi te ba examen mama za na ndoki yo ndenge koma kosambela ndo komba ko combattre mama mbongo no ndetango mama simbi yango ekomeli mama moto memisi mama ngambu mama alobi na biso ba oya frena biso yaya tokozwa mibali te tozo na lupango mama tasala biso ba vantir mama frena na bana quartier mama banda kindoki kala abimisi makambo ebele mapa alubi mère na sibo memena en église mama mère ba mema son église ba ke ko sambela pona mama Irene le 27 mama na biso akufi ba mourir na ba mourir bo tala makambo tina zaka na poto 9 ans muta frenanga ezali mama abiso na tamboli na basi ebe na vanda na basi te mais okozwa moi ça na mukanda bo bandi bien na ba projet bien mama moi ça ozwa kazemi balobi alinginete arobota nete akene kolongola zemi nzoka nga na 9 ans na sa na poto mukanda te nazo souffrir mutasala nga ba aventure eza mama na biso yangwana eloko na Irene Masiendo Kitivi pona ko rappeler bana nzambe ndeko osunga ka famille otinda rambongo na Kinshasa eza mabete eza malamu mabota na biso foto sunga ka bango po vi na Kinshasa ezali pasi mais yo muto tinda kambongo na loyenge sans que au prier keba banga nzambe tant eza vraiment mauvais mama no akoki kokoma satana papa no akoki pe kozala leki no akoki kokoma satana mwasi no kutu satana monene mobali kutu azalaka na maseki tokeba yo muto tindaka mbongo na Kinshasa pona kosunga famille bondelaka pona mbongo na yo muto zokabela mutu mbongo bondelaka mbongo eza yo photo eza yo batu mingi baza na distraction mama Irene na longwa na distraction na komaki concentré c'est vrai mama Irene mbongo na nga $140 na bondela ki nzambe na comprenez lo ki soki ngate na moment na tinda ki mbongo na zaki vraiment na état ya prière makasi pona ko préparer année 2025 ma bondelinga na sali mama Irene ebomi mama nanga na pesi nzamba lola merci yango na ekobeta liso na Irene Masiendo Kitivi na bandeko minga mibali ba vi na bino na poto ezo simba te bokeba mutako ekobebisa vi na yo asolisa ko yo yebite mama na nga tina koli na mona na kindoki te tina kuma mbali munene bwe nazaka na poto na yo kai na mabete me mbongo na nga na tinda kasoki na jume tour olo kwa na zaki na décision ya kobondela pona kokota 2025 nazala peto mama Irene nzamba lola aya nulinga beta liso na bandeko mbali bolongwa na distraction oza mobali omipesa ne kobo yo mona lokolo oza boga oza na mandefo dragara basi baboya rate oza vrai jo ya milimo moko elandaka yo tala vina yo bando ya poto osalaka oza na nini ka voiture na ekobo be na nzoto vino na miso nzambe eza salite kolata veste tie cravate okati mandefu yango te ememona bokonza likolo banga nzambe Satan aza mystique ako peso veste peso mandefu ebele makanga o kote moko boy mokili eza na ba réalité mama Irene bato batondi pa bostra bazo sambela mibali bazo fukama bazo lela mawana nzambe kitela bango baza mibali lokola biso mibali mingi na poto ba na distraction soki vie ezo marché tamona ki famille mwasi na balela ya biso pe ba famille na biso eza na ba problème mibali mingi pe ba mema pe ba malédiction na vie ya basi bazali ezaka ka mwasi te mutayaka na mabe na vie ya mobali bandeko mingi mibali bazo saka na vie de prière mama Irene nga na sali neva na poto mama na nga abundi sakanga ti avant tokota 2025 lokwa nazaki vraiment na état ya prière nzamba lola aya nolinga pesa conseil na baninga na nga mobali baninga na nga mibali partout bozali bo partager lisolo bo bondela rapona ba mama na bino pona ba famille na bino bisika to uti to koleli to yebi état d'âme na bango te talanga mama botinga bombanga 9 mois balobaka mama na kozala ndoki te soka za ndoki akobomo ata na kati ya libumu ya ndoki aza zoba ndoki aliaka mwana oya salaka musala malamu wa kuiko kundaye lobi bemba ndoki zangi muto okunde po alia mwana na o azaki na vie ya bien ndoki zoba ndoki azala jamais maele ba mourir na ba mourir bo partager ndeko mbali aza na France alandaka mama Irene tant molai azali muto amipesa na vie ya prière mama Irene yebisa bandeko mbali toki mapanzambe soko moni vie na ezo simba te yaka pa isumasi aza capable na tout mama Irene nzamba salelinga mama langa uti kokufa bien que na bundi na kundeka ke bembene eyo kasoni te parce que tsanga na mokili mais na lobi nzamba lola zwa lokumu
ayamba molimo na ye soki avant kufa bongolaki motema gloire à Dieu soki ake na misala na ye mama Irène eza su ya biso te même baleki na nga na kini ba papa yaya mama lobi akepema mama aza motema mabe na baleki na mama aza modèle yo mitungiselaka na poto tosala mama nini pa komisa vie na biso boye toza bana na ye aboti biso ka 4 biso nyonso 4 atatoli bolama moto moko te mpe vie oyo alobi eza bavie oyo biso tosalaka yaya nzambe opambola biso mama Irène automatique na baleki na nga bakomi na vie de prière na memi sango malamu sali na kati ya libota na nga baleki na bakomoke bangomba mama Irène nzambe alola afongoli biso miso touti kokunda mama ebemba mama ewumelaki te vike bafeti tosalisi bamaka 3 jours tobundi tokundi mama yango wana beta lisolo na bandeko balandaka biso balongwa na distraction tant eza vraiment mauvais baya na vie de prière bamure na bamureze tokoti 2025 tozobondela nzambe alola bato nyonso babundisaka biso basimba basanté na biso basimba bana biso basimba mabala na biso en tout cas kozala na susi na ete ntango ozobondela yambisa ye moto ezala mwana oyo boti soki aza na misala mabe ayamba mopanga au nom de Jésus Christ de Nazareth ezala papa na ezala mama na yo bato mingi na poto bazosouffrir bana poto nyonso bakoma na bamaladi bana poto majorité bamelaka bakisi eza vi ya bana na nzambe te soki otali be bafamille touta balingi biso te tala mama oyo mwana no penza ya mobali aye koluka vi na poto pendant 9 ans okotisaki ndoki na kati ya bomo ya mwana ozosunga mwana te mwana zo souffrir na poto bandeko na nga biloko aboye toteyaka biso ba oyo tokima pa isumasia nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozelaka Irène ya Masiendo ki ebeteli pro mars ndenge na yebisaka bino nga na tambolaka na grâce ngolo nzambe likoo na nga poso ki isumasia te mbele boyokaka voix o te yango na pesaka nzamba lola merci na betaka masolo ya ba tendance nyonso sauf ke kofinga awa nde na finga ka te koyiba pe na koyiba te koboma pe na koboma te me kobeta masolo na kobeta ya ba tendance nyonso yo mtoza na témoignage na yo olingo témoigner ngo pesa liso na ko hésiter te benga mama Irène Masiendo ki naza pona bino olingo sala publicité na naza wana pona bino tokendaka bongo ndenge na sela ka mama Cornelia lutadi la mwana télé si moi si tata na kati ya Bundes Grasslight cosmétique boutique Robot kolata kitoko balobi ezalaka yo mama Cornelia lutadi la nzamba lola apambola bandeko nyonso bandaka biso partout apambola boutique balobi shop na biso ya kitoko na kati ya Kinshasa fils fashion kuna zoteka bageni ya kitoko pona bapapo baza mabumu minene tope ba mama bageni wanso ozola tango ezosunga makasi ezokitisa libumu ezolongola ba graisse en tout cas fils fashion na kati ya Kinshasa balobi umela musala kitoko bobenga biso numéro ezali bageni ne ekendaka partout ya qualité balobi Fatou Sene la sénégalaise azosala musala kitoko pona kobongisa mabumu ya bandeko na ye tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te la na lobi bisou bye bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambumu ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt